Andeko batali ya Sentinelle TV, boza bongo, bobo mese une émission na mino ya Sentinelle TV et yambaka babundeli mboka, yambaka ba combattant et yambaka bato bakenda sango, nelobeli ezali bongo les messagers de la bonne nouvelle o bobengaka na Didier Songo, o bobengaka na Proverbe 30-30, o bobengaka na kombo ya Amiral Tambuto, ya Caporal Aburangando, waza moko mobundeli mboka pe pasteur de la diaspora. Alors, na plateau na biso, toyambi moto ake sango aningisi Sentinelle TV, Nicolas Sali ba intervention bo bengi bo sepe na ye ezali bongo ndeko na biso Ricky Ndombele sango nini ndeko na ngana mbio na kombo. Oh, mbote ndeko na ngana. Ricky Ndombele osali ba émission ba intervention ebele ba ndeko ba sepe nango. Mais na mikolo yo changement salami na mboka. Tomoni Moïse Katumbi oyo biso toyebi ki azali bongo étranger, azali bongo zambien, pe azalaki na kaka muto a PPRD ayaki lokola infiltré na côté ya opposition, azomeli ko travailler na Tshisekedi babomi lamuka. Réaction les andeni. Réaction na ngai en tant que mwana mboka. En tout cas, réaction na okamisa biso te pe okamisa ngai te. Po ezalaki nde batindaki bango ye na Vital Kamerhe baya ko panza opposition. Ya solo wana? Ya solo batindaki Katumbi na Vital Kamerhe baya ko panza opposition. Ko kamisa biso te po Vital aza na Kamerhe batindaki bango po baya ko panza opposition. Omoni ndenge bapanzi nini hotel IDPS te bapanzi IDPS bakomi na mbutu bango na bango boyokani eza te. Papa Rikindo, yo makambolo baka okozwa problème na bato IDPS epanzani? Epanzani te me batie bango nde na désordre. Désordre baza na boyokani te entre bango na bango. Donc mission ya Vital Kamerhe na Moïse Katumbi ezalaki ya ko panza opposition pe ba réussir yango lelo. Pe ba réussir yango, yango lelo a réussir azongi na ye na ka papa na bango. Réussir na ye a panzi opposition, a panzi IDPS nde azongi siko na ka na bango. Siko bino bato apareko na yo moko combattant mwana mboka makambo otundenge zo salama omoni ya ndelo lobi ndenge ni réaction ezana nini? Biso bata pareko tozalanda toujours exemple na biso ya papa Honoré Ngwanda ndenge atie Martin Fayulu poids ke po Martin Fayulu yende azali na mboka yende akobundela mboka yende po na soulèvement populaire ye lokola aza na sur place eza bien po totie poids po abundela biso mboka po na soulèvement populaire. Donc ntoloba ke papa Ricky Ndombele yo lobi ete bino bato apareko bozo soutenir idéologie ya papa Honoré Ngwanda oyo ake kotia ndeko na Fayulu poids po na soulèvement populaire, c'est-à-dire bomoni ke na Congo ba élection ba yibi biso 3 fois armée rwandaise ezaka na Congo bazo boma bazo piller bazo violer kaka pona obenga na moza soulèvement populaire. Toza na solution mususu te. Tala ndenge ye moko Kabila atindi Vital Kamerhe na ye Katumbi baya ko panza opposition. Les seuls mutoto tikali na ye ya koko sunga biso ezali papa Honoré Ngwanda na ba idée na ye ya ko bengana banguno baza na kata mboka na biso. Lokola Martin Fayulu aza sur place yende papa na biso Honoré Ngwanda tie poids po to sala toujours soulèvement populaire po to bengana banguno ba envahir mboka na biso. Donc à part soulèvement populaire lo mususu et loko mususu ezate to tikala obena soulèvement populaire po na ko bengana mboka to récupérer mboka na biso na ba kwenyo sotu. Mais yo makambo lo ba rebangsaka ote omona te ke tango zotinka soulèvement populaire ba famille pe ba na kin elongino pe ba yebi ba ko sala désordre ko boma bato na famille to banga te pone. Ngana ko banga te na banga te po na za congolais na botama congolais na né à Kinshasa grandi à Kinshasa pe na za mwana mboka yango toujours fona lobela mboka tant que mboka nanu tozui yango na maboko te. Toujours ngana koza toujours mobundeli ya mboka wana po eza mboka nanga eza mabele na biso ba congolais faut toujours to bunda po to récupérer mboka na biso. Donc papa Ricky Ndombele pona yo
Kabila kenda tabata misima Tshisekedi et na Kabila na Tshisekedi photo bengana bango po bazo bepsa mboka eza bongo ezali bongo Kabila na Tshisekedi photo bengana bango po accord na bango wana nde yango ebebisi ma Congo ebebisi Congo makasa en tout cas photo bengana bango kaka na soulèvement populaire eza na makamsu moyen to lobango ezali to lobango ezate wana eza toujours to bombi yango comme secret et ko sale makala mingi te bokomona kaka to ko bengana banguna o bazana mboka. Papa Riki Ndombele oyo bolingaka o bolandaka aza clair a tranché à l'obéité Kamere Kabila na Ruberwa na Katumbi bazali bongo patuya PPRD ba criminel o ba congolais et sengeli soulèvement populaire pour kimia ekotana mboka. Émission to so vraiment temps ebelete Papa Riki na nazotika yo mo boso caméra dans 5 minutes pesa message ya suka ndenge ni peuple ba ko telema pour soutenir bino. Ngai ndeko na bino nazosenga toujours mboka na biso eza toujours na maboko ya bapaya ndenge eza na maboko ya bapaya bandeko na ngai toujours tozala na bolingo tozala bomoko po tobengana toujours banguna o baza na kati ya mboka na biso yango nazosenga na bino toujours tozala toujours bomoko nde kosenga ke tobengana banguna et puis tozala na tribalisme te biso na biso tozala toujours na bolingo bomoko nde yango ekotinda ke tosala soulèvement populaire po tobengana banguna wana ingeta